mbote na bandeko nyonso bazwi occasion ya kolanda biso na mokolo na lelo napesi biso bambote bisika tozali nayebi ke nzambe alola azokontinue na kobatela biso lolenge kaka azokontinue na kosala biso bolamu tika nzambe alola azwa na ye lokumu wana yo omoni nga lisusu na mokolo na lelo nga mpe namonaka yo nga mpe nayokaka yo ezalaka vraiment sujet na nga akokumisa nzambe nzambe aza malamu yaya nzambe aza bolingo bolingo na ye eleki makasi na kati na bomoi na biso sangolu ya nzambe biso nyonso toza eloko pamba tala lolenge nini nga nalamuki tala lolenge nini nga nazoloba tala lolenge nini yo ovandi ozotala nga tala ndenge ozoseka tala mouvement ozosala eza ngolu ya tata mingi mpe tozalaki na bango baza lisusu te kasi mingi mpe tozalaki na bango baza na bahôpitaux misusu mpe bamessage ya malamu te epesi ye condition ya bien te kasi yo na nga toza malamu totombola nzambe wana nzambe abomoi tika yambo tobanda tosengi na technique na biso emeka na kotiela biso loyembo moko okoyeba lisusu kokonsole mitema na biso mpe baoyo baza na esengo tika esengo na bino ezala toujours total na merci na biso nyonso tu bandeko na biso tokoto ya mamour na biso yeyo aye na lisolo na biso ya lelo mokili eza na makambo ebele bandeko na nga mokili eza na makambo ebele tolandaki lisolo ya ndeko na biso ya mwasi oyo aboyaki kolivre mobali oyo abebisi bomwana ya mwana na ye aboyi kolivre ye lelo vraiment toza wana te parce que tozozela baintervention na bino bandeko ya mamour lelo ya mamour yeli biso nini ya mamour yeli biso lisolo moko susu ya pasi na mawa ekomeli ndeko na biso ya mwasi ndeko mwasi abengi azolela alobi ndeko na nga nasala nini nalandaki kaka lisolo na yo oyo betaki ya mama trahi yango wana nabengi yo mpe nakosala erreur to nakosala erreur te yango wana nabengi osunga ngai bandeko après mama trahi tozwi masolo ebele kasi lisolo ya liboso na bendi nano eza ya ndeko na biso ya mwasi oyo apesi biso lisolo oyo na njili ndeko na nga alobi azalaki na mobali na ye po bazalaka bazokabwana to bazali donc yango nalobi azalaki na mobali azalaki na chéri na ye moko bazovivre bino moko boyebi kaka bandeko na biso ya bamessager bazalaka na mwa balogique na bango moko boye oyo barespectaka e ndeko na nga wana vraiment ya message ser na biso akutanaki na frère azalaki na ye messager te mais babandaki kocontinue babandaki kolingana na bango ndeko azosala mpe baklasse na ye na ndeko mobali vraiment ndeko mwasi abandaki koyede ndeko mobali mingi aza koyede ndeko mobali abandaki koyede ndeko mobali donc bazali na badifficulté mwa mbongo na ye université soki bapesi ye omona bakaboli katikati azosunga ndeko mobali wana eba ndeko na ngai ndeko mwasi nakosunga ndeko mobali ndeko mobali alobi non il faut abala ndeko na biso ya mwasi et vis-à-vis ya bacondition ya église vraiment ebandaki kopesa te mais mwasi alobi mobali mpe abandako ya kosambeli mpa na biso avant zwa facture to avozala nini oya nano banda nano kosambela mpo soki okomi kosambela nde tokoyeba bandeko basambelaka na religion oyo bayebi yango mwa mieux par rapport na nga parce que nga nazwi kaka lisolo e ndeko na biso mpe ya mobali akomaki kokende vraiment ndeko na biso ya mwasi na ndeko na biso ya mobali batikali koyeba na banzoto te kasi bazalaki na relation na bango pendant 2 ans bazalaka na bango bien bavandaka bango batikali koyebana te ndenge ezalaka mwasi na mobali batikali koyebana na bango te bandeko na kovanda ndeko na biso aye kopropose ndeko mwasi alobi baninga na nga nyonso tu babali ekomi ntanga mpe nabala yo ndeko mwasi alobi sava nasona baparent na nga asoli na grande sœur na alobi oui aza garçon moko bien aza na courageux asalaka na ye mpe eloko eza nango te bokoki na bino mpe kobalana na bino bandeko ya mamour ndeko mwasi apesi ndeko mobali nzela akutana baparent na ye e bakutanaki na baparent
ba parents pe ba sepela ki nelenge mobali ba ba ko sala ka ndenge ba salaka ba pesa ndeko mobali facture na ye ndeko mobali asenga facture ba pesa ye facture na ye et ndeko na biso mobali ayeba kokende ko tala mama na ye mama azalaki malade azwi appel ya mboka aye kokende kotala mama na ye kokende akende kotala mama na ye amoni condition ya mama na ye malamu te azwi mama na ye aye Kinshasa ndeko na biso ya mwasi avanda na njili ndeko na biso mobali ndako oyo bango bazwaki na ndeko mwasi bazwaki yango na Libanon e ndeko na biso ya mwasi amoni mama bokilo aye baprésente epe mwasi eleki nango malamu bandeko mama bokilo avandaka na bango avandaka na mwana na ye ya mobali ndeko mwasi ayaka kaka avandi asali mwa misala aide po futur mari na ye bandeko ndenge bazo vivre kaka na kovivre ndeko mwasi mama bokilo akomi malamu po basala makambo ya libala mwa bacomplication ekomi ya mike mike moi ba complication comme ya mike bon ndeko mwasi pe trop de prière famille eza na losambo ebele ndeko azomona oka eza nango normal bon bataki kande to ba bataki ya libala bandeko bazokende malembe na mama bokilo mwana mwasi azoya pe air moko pe mobala aza mbongo te mwasi ayedaka ye mama bokilo akuti ambiance vraiment ba camarade ya mobali oyo babalabala balingaka fille wana parce que awumeli na camarade na bango et aza fille de chance o bato nyonso balobaka so okutani na mwasi ya malamu ta ndenge bible elobi celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur ndenge mpe ndeko na biso akutanaki na ndeko wana ya mwasi e mama na biso abandi kaka bareligion abandi na makambo ya religion o te religion wana te boye na boye religion wana te abi mama mwana mwasi oyo ozoloba religion wana te towumeli na ye c'est pas facile olala olamuki okabwana na mwasi moko boye po azali mutu ya boye to po aza mutu ya boye jamais aza mwasi lokola basi nyonso aza pe na qualité et puis aza na kobanga nzambe mama oyebi ke bandanga na mwana mwasi oyo tolingana ngana ye totikali koyeba na banzoto te mama lobi nzambe azwa lokumu lokola kutu boyeba na banzoto te nde eza malamu ya mabeli ngai kozala soki boyebanaki banzoto mwana pe ya mobali alobi mama kasi ye baza na religion ya malamu omoni te kende eza boye baboya na bango abimaka avant libala etu mama alobi ngai uti naza kuna te esili nango ndeko mwasi ayaka mama kipaka te mama ye moko moto alambaka mama ye moko asalaka bamisala nyonso tu na ndako mama asalaka bamisala nyonso tu bandeko ya mamour nzoka mama na biso ndenge aza wana abotaka ndeko na biso oyo na banzela moko boye kaka ndenge ezalaka ke oza na libala na mboka mobali aza na bilanga ebele mobali lokola aza na bilanga monene sikoyo mwana mobali héritier aza te basi wana ya mboka nyonso babota basi mama na biso azalaki na mposa kobota héritier ndenge akendaka koluka kobota héritier na ye bayebisaki ye epai ya nganga okobota na yo mwana me mwana wana akozala mobali na yo a vie donc akozalaka mobali na yo a vie lelo soki mobali na yo akufi mutu oyo akozalaka mobali na yo eza mwana oyo olingi bapesa ye mama na biso andimaka condition bandi mama andima condition wana mama na biso aye na ye tellement déjà ayoki ke mwana na ye akoma na mwasi mwana na ye asala boye nde mama na biso ayaki Kinshasa po aluka empêcher bénédiction nuptiale esalema te po aluka empêcher dot esalema te nde mama na biso ayaki Kinshasa parce que mwana na ye ya mobali ye wana nde mutu aza mobali oyo ye aremplaça papa na bango bandeko ya mamour mwana wana ya mobali azo comprendre pe mama na ye te eloko moko te bandeko ndeko mwasi akolela mama ayebisi mwana na ye ya mobali alobi ndenge naza awa soki kaka yo obali nga na kokufa mama
ngana bala yo kufa na ndenge ni abi wi ou obali ngana kufi ou obali te. Maman, quelle équation? Abi oui. Naza clair. Ou obali ngana kufi ou obali te ngana za toza ensemble tim kolonzamba kozwanga. Abi maman me ngana zo comprendre outi. Mama vandisi mwana na ye ya mobali. Aye koyebisa ye. Alobi ndenge naza boy. Oyebaka babilanga wana mboka. Omoni yo ndenge oza na Kishasa a. Omona ne makamune efungwamaka. Po nga nazali. Ngai na sala boy. Ngai na sala boy, nga na sala boy. Mwana mobala bandi kolela. Alobi maman ne me dit pas, alobi oui. Na ndenge ozotanga ba classe na yo a. Na ndenge nga na osala makambo nyonso tu. Parce que nga na yo toza lié à vie abi maman. Bien sûr que oui, parce que tu es ma mère. Tokozala nga na yo kaka lié à vie. Mais ya marque ozo memelango maman lobi oui. Na yebisi yo vérité parce que soko ndimi ko bala fille wana ngai na kokufa. Ou nga na kufi na nga ale yo tikali komona makambo yo komona na sima. Ou otiki fille wana po tozala bien. Ndeko mobala vandi maele sili. Fille wana confidente na ye, ami de souffrance na ye, moto na ye yakati, ba partageaka tout sauf rien. Ndeko mobala azaki vraiment liso à l'aise te. Ndeko mwasi soka ye kotala mobali na ye, nde kaka yaka azomona kaka mobala aza courage te, mobala aza na esengo te, mobala aza kaka boye boye, azo comprendre te. Problème ni nzoka déjà maman asayebisi mwana na ye vérité. Ke yo ndenge oza nokoyi kobala te. Okoyi kobala mwasi mususu te, aussi longtemps nga naza na bomoi. Aussi longtemps nga naza na bomoi okobala mwasi mususu te. Alobi mama na yebi makambo oyo, alobi noko na yo ayebi yango. Ba noko na yo bayebi ezala oyo akufa na oyo azali, bayebi eloko oyo. Nasalaka ngo pona bien na ngai, pona bien ya famille. Nga nazaki mwasi ya liboso, na boti kaka bana basi. Mwasi ya mibale ya ye, aboti pe kaka bana basi. Il fallait na kende ko wela héritage. Pour ça que mwasi ya liboso ya mibale, abotaki kaka mwana mobali, nga na linga ina za na héritage ya mobali na mate. Alobi mama, siko lelo vi na nga. Lelo vi na nga mama, oche yango wapi. Ndeko mobali, azaki vraiment lisu na esengo te. Aye ko vandi sa copine na ye. Aye ko yebisa ye vérité. Alobi ndenge eza boye. Avant yebisa nanu copine na ye kende ko swa na amina ye, amina eza docteur. Ayebisi alobi ndenge eza boye fo yebisa mwasi na yo. Eh, yo kanga. Aye ko yebisa camarade na zaï docteur. Camarade na docteur alobi il faut oyebisa mwasi na yo. Soki oyebisi ete ekozala malamu te. Mwasi nyonso aza mwasi ya ko décevoir te. Tala niveau to bandi na ba fille oyo. Tozaki na classe ni to sisi ba classe lelo nzamba sungi biso oke no bombelo kwa boye. Moto na nga fo yebisa copine na yo. Aye ko vanda copine na ye, aye ko yebisa copine na ye bandeko. Yo moko bino moko bandeko basi to yebi mobali oyo au vivre na étant moulaï 3 ans 4 ans ozo bongisa makambo ebele ke bozala na bino ensemble oya koyoka ke mobali wana azali mobali ya mama na ye et puis azana droit ya kobala te parce que village eyebi makambo wana soki kaka basali kaka ha mama wana akufi makambo pe ya mwana mobali wana ekobeba mwana mobali wana yebisi mwasi alobi nga na obala mama na nga te me nasilisa makambo oyo na niveau ya mboka me mama alobi oza na ona choix te oza na choix te ekomi ntango sikoyo tobanda kopambola libota okomi déjà grand garçon il faut tokoma kosangana sikoyo nga na yo mwasi na mobali
parce que natikelaki autant olongwa bébé okola lokola okoli maturité ekoli sikoyo tokomi kosangana tokobanda kosangana biso mibale mwasi na mobali yango nde kobanda kotombola sikoyo famille yango nde banda kotombola famille bandeko na yo bakozwa mabala ya kitoko bandeko na yo bacousine na yo bana banoko na yo bakozala bien donc famille ekofongwama à partir ya relation sexuelle wana biso mibale bandeko ya mamour ndeko mwasi azolela ndeko mwasi azolela amema ngo na église biso moko toyebi église eza na baéglise mosusu soki obetaka lisolo ya bongo directement bakoyebisa bino botika na bino sikoyo mobali azosenga mwasi alobi pesanga temps nasilisa eloko oyo ngai nakoki jamais komona nzoto ya mama na nga loba banvute nga mais na sens normal oka nde mama avandisi nga explike ngai nakoki kosala yango te bandeko ya mamour na likambo ekomeli ndeko na biso ya mwasi apatiente mobali wana bakende na bapriere ou atika na ye lokola asambelaka na ye mibali baza na bango ebele parce que ngai nao nazongisela réponse te alobi ndeko na ngai mama trahi ya tour wana ezalaki nde mama trahi mwana na ye ya mwasi mais lelo toloba nini mpona minute oyo mobali oyo nga nalingi na bala oyo nga toprépare à venir ensemble oyo tozobunda tokomi na niveau tokomi lelo mama na ye ayebisi eke oza na droit ya kobalaka mwasi mosusu te soki ngai mama na yo te ndeko mwasi azotuna sikoyo conseil asala nini parce que jusqu'à présent nanu ndeko asoli na famille na ye te nanu ayebisi baparent na ye te nani ayebisi mpe na église te nanu asololi mpe ata na mutu te azwi kaka courage ndenge amoni biso totiaki mama matrahi mpe amoni lolenge baréaction ya bato baréagir alobi ok soki nga mpe napesi lisolo na ngai peut-être nakozwa mpe baréaction ya bato na oyo mama alingi asala biso mais mobali asengi alobi yaka na o na ndako sala comme si rien n'était yaka mama na nga aleki nzambe te coutume na biso eleki nzambe te mama na biso eleki nzambe te yaka kosala kutu lokwa ata yebake na si nayebisi yo yaka kaka na ndako kasi bino mo boyebi bandeko basi eloko aboyeda ya so basi bayebisi yo okozala lisu na courage te ya kokende voir même na ndako yango ndeko mwasi alobi ndeko na nga mwasi na okosa ote mamour nga na ozwa na nga courage ya kokende kuna lisusu te nazokoka na nga kutu kokete parce que nakokotala mama na misu te séparation oyo nazokoka nanu kodigere yango te bandeko mpe bolanda na biso na internet na bana Bilaka TV bosalaka baréaction na bino Sami Ndombele les pacificateurs baréaction na bino tozozela yango Pascal Pembele Biwala baréaction na bino tozozela Benoît Kukelemena baréaction na bino tozozela nazotanga mibali mon vieux Nene Gonsalvens tonto Alino Moke Monseigneur miso ya Nzambe tozotanga nazobenga mingi mibali parce que likambo eza nde ya mobali oyebi na yo eloko te osalaka no relation na mwasi na yo mama zoya koyebisa eloko moko boye asalaka kala eloko wana siko yo ozalaki na yo innocent oyebi na yo eloko wana te na minute oyo baya koyebisa yo ke yo na mama na yo boza lié à vie non pour boza mwana na mama mais boza lié à vie parce que boza nanu mwasi na mobali parce que mama zwaka yo na banzela ya malamu te tu n'as pas droit ya kodiscuter Pape J Lompinga Levier Lompinga boyebiselanga batonto Gradi batonto Gloire ba répondre biso
dete nanga muchele na koti ope na makambo oyo répondre biso na bengi pe bino ba papa na biso ba pasteur o bozolanda ngai tokola le révérend Léonard Lwemba Teko ba papa na biso bozolanda ngai papa Dede Bongo papa Bruno Ngabadi papa Emantika et tant que ba homme de Dieu bopesa mwana mwasi o lisungi asala nini a canceller na ye relation to akota na libala parce que ebele libala eza na ba problème nango yo lobi te na bala ka po mwasi fo abala siko ba problème wana tango ekomi koyela na kati ya ndako okomi ko vivre na kati ya prison. Maman océan de la presse congolaise Mama Zule yebiselanga tantine FMI bokota makambo ngo boyebisa bango eza ndenge nini. Mama Kina toza na posa na bino mwana bino ya mwasi yo azolela relation eumeli Mama Zulu pesa ka solution na malewa ya lemba te pesa biso pe solution awa na lisolo ya lelo. Mama social maman azora solution ya mabumu ya bana pesa biso pe réponse pe opinion na yo. Naza na posa na bino bandeko bomoi lisolo mamour aza vraiment na kati ya fandi parce que azoyeba relation ndenge ezalaka relation amoureuse ezelengi eza kitoko siko ntango ozowayawaya oyebi nazowayawaya ntango siko ozwi penda place moko ya calme ovandi siko kaka na ntango wana ozwi place moko ovanda ale problème ya boye ekomela yo yango place omona bandeko mosusu akomi alobi nzambe alinganga te me nga nayebisaki ye ndeko na nga nzambe alingaka yo mpo so ye nzambe alingaka yo to olingaka obala okoti na libala okomomona sikoyo makambo na yo bandeko makambo eza ebele na mokili oyo tozala mpe na bamasolo eza vraiment tellement ebele tozozwa bamama moboti tozoyeba te bamama na biso donc eza na bandeko mosusu alobi yaya so nabeteli lisolo mama na nga asala nga okofongola monoko ndimi teke mama na nga alobi mama matrahi kutu bien abi nga mama na nga vraiment pasola ngai nayebi te bandeko tozobenga bino bopesa biso bahistoire na bino numéro na biso ya Orange ezalaki wana mais ezalaki na mo erreur mo technique esalemaki po ezwama te mais oyo daya botalaki mama mama trahi le même numéro yango wana eza numéro na biso mais toyebi ke dete na biso mochela koyeba koréagir kobongisela biso eloko wana bandeko bobenga baréaction na bino ekosala bolamu mingi na ndeko na bino ya mwasi bobenga ndeko na biso bosunga ndeko na biso ya mwasi bapapa bosunga ndeko na bino ya mobali asala ndenge nini po problème oyo esila bana ya tosolola ngo na mamour asala nini po na makambo oyo esila ndeko mobali alobi akotika mwasi na ye te chaque jour azokendaka epai ya mwasi mais mwasi déjà moni yango eza liwa parce que wana aza mama na ye kote kuna atali su coutume malgré asambelaka na ye aminimize nzambe na ye te aminimize podero ya nzambe na ye te mais azotala pe baréalité esalemaka na mokili okomona pe pasteur mais nganga lie pasteur okolobo pasteur alama moto atambolaka mabe te okomona eloko moko boye ekomeli mpe mosali na nzambe akufi na chere nzambe apermetaka mpe biloko mosusu ekomela bibongo kaka ngai yango bandeko na biso oyo ozwi libako akolanda biso na mokolo na lelo numéro na biso eza affiché wana benga tindela biso bavoice tomeka kokonsole ndeko na biso ya mwasi atika na ye relation ou bien acontinue 4 ans basali ya kisheri bayebani na bango mpe nzoto te mobali alobi tosouffrir ensemble tolonga bitumba oyo biso mibale tobalana na biso me ndeko mwasi deja amema mobali na famille na ye e na famille na ye bayebi ye deja ke aza proposant na ye boyebi kaka bafamille otambola na logique ndeko ayebisa baparent na ye to ndenge nini yango tozozela baréaction na bino ntango ekoya yango nde koyeba kokonsole ndeko na biso ekoyeba kopesa ndeko na biso makasi vraiment merci mingi na bandeko nyonso bozwi occasion vraiment ya kolanda biso olandaka biso oza makasi ya kolanda biso benga tindela biso bavoice toza vraiment na posa na yo osunga biso po
bandeko ebele baza ya kozoka ntango réaction no ezosalema ezosunga bandeko mosusu ezosunga bandeko mosusu bandeko mama moboti mama mpe azoyeba te asala nini mama azalaki obligé ya koyebisa mwana ye vérité parce que peut-être mpe ntango mwana kosala eloko moko boye akomi komona baretour mama azalaki na choix te mama atalaki lobi atalaki lelo me atalaki lobi te pardon mama atalaki lelo me atalaki lobi te lobi ya mwana yango oyo mwana asali chemin na ye me tala makambo ye kobima azali lié na mama na ye pour la vie moye bakabwa na mama na ye ezali te bana ya grande famille CGD natuni bino bolobi nini na oyo boyoki ndeko asala nini atika na ye ndeko mobali acontinue séparation yango mpe eza pasi bino moko mpe boyebi basere en Christ ndeko avandisami na ye na kati ya bonzambe soki asi azwi mwa mobali na ye moko amonana kaka akende kotepatepa lisusu alukaluka lisusu donc azomona yango mpenza kitoko te alobi nakoki kosigne me nazoyeba te assurance nini oyo nakoki kozala nango oyo mobali azo asiringa parce que mobali toza na tuna kisi te toke mpe kosimba kisi te toza kaka na nzambe nzambe nde moto akoyeba kosunga biso me na ndenge likambo elobi Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre c'est à prendre ou à laisser yango naosenga bino bandeko na nga bolanda biso baoyo mpe boza na masolo na bino oyo oza koluka solution mamour na oyo yeyo azali na tosolola yango yaka tosolola yango ensemble tokoyeba kopartage mpe koyeba kozwa solution ngai moko mpe mamour nayebaka kosunga na baconseil oyo ngai naza nango na mwa expérience ya moke oyo nzambe atiela biso na sagesse oyo apesa biso toyeba kopartage na bandeko nalobaka kaka vie eza histoire bible ekosi biso te nyonso toluka na se na moi eza na kati ya bible yango ntango tozotangaka bible nde tozokolaka tozoyeba siko kolongola ya mabe tokotisa ya malamu parfait na mokili aza te vraiment wana ezalaki mamour na bino na mokolo na lelo ndete toketi wapi combien de minutes etikali ok nakie kasi ya donc bandeko na ngai oyo nyonso tu bozolanda biso bosunga ndeko oyo ndeko na biso vraiment aza na pasi mpo beza eza na bato mosusu atika na ye atula pete atika ndeko ntango ozopesa ndeko opinion pesa opinion oyo yo mpe okoki kosalela yango sunga ndeko na yo na oyo yo mpe okoki kosalela yango peut-être yo mpe oyo oleka na nzela oyo oleka na makambo oyo ndeko benga biso yebisa biso teknike oyo osalaki mpo makambo oyo esila nango parce que biloko ya bakutime oyo ezokende mabe bandeko na na histoire vraie oyo esalema na bangaba wana pasteur abala chef coutumier bayebisi pasteur kobala te pasteur akendaki évangélisation na baprovince ka ndenge ezalaka akende akutana na mwana mwasi na baoracle oyo bachef coutumier bayebisi ye kobala ye te pasteur alobi ngai naza mosali na nzambe ngai naza moto na nzambe nakodelivre ye pasteur aya na ye awa oyo pasteur amona bamystike lelo pasteur atika biso mama wana azonga mboka donc eza na babiloko mosusu baozaka te yo mpo na mona nzambe nameka nzambe na nga soki tozongi ata na miso ya bomwana totala bafilme ya jésus oyo batiela biso ozomona après 40 jours na ye auti na jeune et prière nyoka abimeli ye aye komeka lobi te okoki komeka nzambe na yo te donc komekaka nzambe na yo te eza makambo soki okome yo na vie olobi eponga na mwana nzambe nasala boye te yango ndeko atali alobi non nakoki kosala eloko mosusu te mponga na mwana nzambe parce que bao babeta tolo toya bana nzambe lelo mpe balala na mabele parce que mutu azali mutu akotikala mutu yango wana basali na nzambe bozoyoka biso tozoyeba te makambo ya bakutime bandeko ebele bazolela na bamakambo ya kintudi ndeko mosusu ayebi na ye ke eza nango kintudi amesana na ye mpe eza bamisu mpe ayebi na ye yango te alalamuki kaka bazoyebisa kintudi na oyo yeyo kote okozo asala vi na ye bapaster bosunga biso na makambo oyo basali na nzambe bosunga biso na makambo oyo eza basujet de prière ya makasi botiela biso na baeglise bapapa na biso tala bana ndenge azosouffrir
ndeko mwasi pendant 4 ans aide ndeko mobali oyo na université. Ah, nzambe na nga tosunga tosunga lisusu te. Okokuta ndeko mobali moko boye osungi ye na pasi lobi kuna koyoka kaka o eloko boye esalami. Tosunga te bandeko na ngai. Tala ndeko na biso ya mwasi ndenge azolela alobi ndeko na ngai nazoyeba te okoki koconseiller nga nini. Nga nayebisi ezala patiente nakende liboso ya batelespectateur na biso, nakende liboso ya bandeko na yo, bana ya mama na yo, banoko na yo, bapapa na yo, bamama na yo bakoyeba kosunga yo. Mama oyo yoki likambo boye oyo ekomela yo na famille parce que tozala na makambo ka eleka mibale misatu mine okomona ka likambo ekomelaka bino na famille na bino ekomaka pe quelque part bosalaka ndenge ni po likambo wana bolonga yango, bosalaka ndenge ni po likambo wana esila bino. Bosunga ndeko na biso ya mwasi parce que ndeko na biso déjà akoti na ye déjà na village ya désespoir, akoti na ye déjà na désespoir. Mais mobali siko azo asire ye kaka. Mobali alobi nga na kobima na nga na mama na nga te. Ngai na kobima na mama na nga te. Na kosalela oyo Bible eloba na kobima na mama na nga te. Soki pe na kobala yo te, na ndima na nga na tika na nga mokili oyo. Na ndima na nga na kende na nga, mais kotikala mobali ya mama na nga na kosala te. Parce que soki ezalaki ata mama alobaki na toza mwasi na mobali. Et maman alobi ekomi tant siko biso to pambola libota. Donc il faut akoma kosala opération na mama na ye. Bakoma kosala fête na mama na ye po libota etomoma parce que banoko pe na mboka bakomi déjà koyebisa mama que il est temps biso pe to s'enrichir parce que eza likambo oyo toyeba to signaka yango en famille. Donc eza déjà likambo ya premier degré bandeko na ngai. Ba ope bo sambelaka bokoyi pe kotia bandeko na prière. Nzambe alongisa bango parce que ndeko mobali alingi mwasi na ye, ndeko mobali azana bolingo ya mwasi na ye. Mama salinga boye pona nini? Mama osalinga boye pona nini nga mwana na yo? Mama na biso pe asalaki yango na ba intérêt na ye. Bino moko boyebika mboka na babilanga. Ndenge nini makambo bilanga makambo richesse wana esalaka? Héritage. Likolo ya héritage. Mama kei kozwa. Muto epe asalaki makambo yango atika na ye mokili yango. Papa kenda na ye, papa souffri, papa loni, papa sali, papa sombi. Papa kei. Mais mama kenda ki na banzela po azwa mwana ya mobali. Et voilà mwana ya mobali aye et condition na ye atikala mobali ya mwasi ya mwana na ye. Voilà condition atikala mwasi ya mwana na ye. Vi na ye mobimba. Mwana na we ya muke ya mobali. Mwana oyo bokoli. Mwana oyo meni. Makambo eza na mokili oyo. Mwana lobi mama na yeba te esprit nini kosala nga na bomoto na nga penza boye na longola bomoto na longola yo mama na komisa yo mwasi na nga tanyoso nga na perdre na bimi na mwasi te pona zela na bala mwasi mama ikende kaka boye mama pardon na bala mwasi na nga mama soki ezo senga eloko musu to sala mama loba to sala na bala mwasi na nga. Mama soki eza na likambo mususu ezo senga sacrifice moko ya ndenge mususu mama to ndima to sala mama lobi eza nango neloko mususu te. Eza ka na alternative mibale. Obali nga na kufi obali te tobimi na yo vi na biso ebongi famille ekomi. Eba ndeko boza place nini? Bandeko boza place nini? Ndeko mobali a signé pour bazo na bango bomengo. Parce que yena mama na yende baza bomengo. Undeko na biso akanga mutema ti mama ko kufa. Parce que soki mama na ya kufi nde akoki kotikala libre après avoir kosala ye ba cérémonie akotikala libre nde asali chemin na ye. Est-ce que ndeko mwasi akozana motema ko supporter si mama kufa? Bon so inza mabenga mama na 80.
90 ans. Donc mwana mwasi wana alexa vie na ye bandeko nayebi te na répondre ndeko nini mais yambo na répondre bandeko na osengaka bino bopesa ya mamour makasi po tokende elongo na bino tokóma na ndako ya ndeko na nzela ya mingongo na biso na nzela ya lisungi na biso toyebisa yo ekomela yo ndeko tindela biso expliquer ndeko na yo ekomelaki ngai nalongaki yango na boye nasalaki yango na boye ekomelaki ngai solution nazwaki yango na boye nakendaki yango na boye nazongisaki boye parce que mwana ya batu aleli na ye alobi ya mamour nazoyeba te nasala nini me mobali alingi nga mobali azosenga nga nakendaka kaka na ndako me nga nakoki na nga lisusu kokende te nga nazokoka na nga lisusu komona mama wana te nazokoka na nga kosala semblant te parce que eza déjà vérité bayebisi nga nazokoka te nazomona ye lokola ndoki nazoyeba te nazomona ye lokola nani parce que kokende na nga na ndako wana nayebi te eloko nini ya kosala nga kokende na nga na ndako wana nayebi na nga te soki akoluka kobebisa nga nayebi te soki nga mpe bakoki koboma ngai vraiment bandeko oyo bolandi lisolo oyo boleka na kosunga ndeko na biso ya mwasi lisungi na yo vraiment ezali important lisungi na yo mpe ya losambo ezali important bapapa na biso bapaster basali na nzambe bokoti likambo oyo mpona kosunga bandeko na bino mpe bana na bino ame yango oyo mpe eza na besoin na bino.